je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local bandeko. Maboko Yanzambe kaka ndenge na ebisa kabino na bike boza ebele osakanate ebele Bon baki yango champion local nini a voyager te na voyager na nuti na zana bino awa soki naza awa te nani akolobela makambo ya catch congolais bandeko natika ngo pana za zero ko nakoloba te mingi munoko nde ekobomisa ngai munoko oyo nde ekobomisa ngai kasi na esi biloke yambo to bande mission champion local ko mabanga te nakobwaka te mais nakopesa bambote kubana nanu boyete kuba nazomona limeona esuki na 577 kubana ko benga te po ebina nundika minto kitolobela awati lelo to kolobela boye na bandiko pe mambote sky bana nyoso ya maluku en tout cas ya troboza ebele liboso ya batele na bino na ebike lisusu pe bana ya Kingasani Kikole Masina Njili Mokali ebele donc chango mbango somodo boyamba yango di mambote na bile bongo muamba natika bana muamba pona ni musina tikilika sana bila kasi ambote na bino yango wana lisusu na bana funa tu bana funa tu isako meta bidenda ya mwana ndege moko lisusu apo funa nini muamba nini lukunga bana lukunga kumina kini bakute kuna lukunga bino tu kande to batu kabwa kini na kata parti na pesi bino mbuta tu nazana ya koloba mingi te kasi na inese bino ke lelo na nakaki bino na koyamba mikolo yo bakatia ebele mena ngina rapele bino bana yamba katia ko na koyamba na inese ke kache za kamisa tu na monde entier soki na yamba katia ona yambilo na plateau te na ngi to tsaba komba ebele na to expliquer catch congolais na catch américain est-ce que soki bakatia congolais bakena poto bakubunda to babunda te ozui edingo tena ndeta ken tona na onani ken bakubunda to babunda te parce que ken azaka tia féticheur américain edingo azaka tia féticheur congolais baza ebele na tanga ko edi ko na ko ba mena ni baza tema fétiche congolais ezala kana ngomba bete na poto pe bakatia féticheur na bo bazali tozala bakatia coriaz ya Congo awa bazali ba o basimba mabende bakiti banini bakatia coriaz congolais ndenge bakatia coriaz américain bazalaka soki tozwi ba kobenani Batista asimba mabende beta banini azakatia coriaz américain soki na vingo baketo na ba technicien congolais solo baza ebele soki na mina tanga baza tellement ebele soki tana stima mukongo na ngai kuna ba image zolo ko mo ba technicien bazo bunda kitoko mais yambona yamba invité na ngana ngia te sokumba moko ya technique tutana no kumba wana soki bakubunda ko catch congolais kubunda na catch américain te un jour isa ya ngoso te bete o mi bali wana ma utina kumba wana isa biso bien makasi mwana tanga bakumwe bamweza sikote kwa nana kache mutuna plateau na boye babita ngana ndika kana na mama fwedi mobino bosi kaka bandeko akudete kwa fifana. Je m'appelle Maboko Yanzambe makamangwe bembite titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Attendez, Bouchard. Nous allons toujours à la numération de Zuma. Voilà.
Deuxième coup de sifflet. Troisième touche. Quatrième coup de sifflet Mabele. Et pour financer, capacité corporelle, c'était là quand même de parler par et le parcours. Voilà, je vous ai je t'ai compris. Voilà, je vous fais plus la magazine. Et là, deuxième coup de sifflet. C'est passement et passement par Jean Mabel ici. Et moi, c'est le dernier. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Si tiliongi mokonzi na ngai, si tiliongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Naebi tena loba nini biso bato totaka monoko mingi mbatembe totaka
ekosuka wapi batembe tutaki kosuka wapi na ebite soki Eric Mavungu Eric Mavungu tanda sana amoni kombo asepeli nango kotazali na ebike Deborah Mamikina asepeli nango pe kotazali de boza ebele bosepeli nango ndenge moko na loba nini bana emono vivanya sope basepeli nango donc elingi koloba nini na telemi komba pa boye bake est-ce que kati o ebundami bomoni eloko ni différence ni salami ebundami propre et puis technique esami makasi ba korespe ba bambi ba nzete kitoko pamba te ringi wana ezaki un peu semi professionnel eza propre yango komba pe bundami kitoko eloko ebumaka eza teke kati congolais ndeza mabe eza l'état na biso oh to baka vérité to na baka je m'appelle maboko na baka vérité bonimbaka te l'état négligent kati congolais oh na lo bate pona nazo ba vérité na kati congolais ndenge eza wana bakipaka ta kosomba bango ringi te baza même pata na libaya tuni boke na fédération kati botuna est-ce que l'état apesa mbongo basomba ta libaya bakatiere bakito babambaka wana bango bayaka nango babilama balataka bango basomba bango na tombola donc l'état asundola na kati congolais siko bolo bakao o bakatiere congolais ti non lo ba vérité ko be ngate po tsaka tika ko lo batio na ko tika ti bopesaka na boyi mwanda zo andika bambanga kona na mama fidi bongo yo oseka ngaba ndeko je m'appelle Maboko ya Nzambe mama miss yo tata ba makama ote ba ko saka na carte jaune na lobi de vérité so comme ba ba ko ma carte na teme na bango photocopie ya arc-en-ciel photocopie ya arc-en-ciel oh ah ni to ba yo no 100% carte congolais bote na m'inviter na page note na osilika pamba na ko ya mano téléphone tene bi numéro ne suki na 151 zala calme robinga sima nazo ya m'inviter na ngai lelo bolimbisa na ba vérité mais kande sili kita kanda champion local calme na calme pana se pesa bongo ya fodingo malekutimie na se pesa bongo vie na ngai kitola na se pesa vie prosper bakine mwana Dallas na koloba te ibongo Israël roi Congo mwana ya Canada tongo na yambaki na plateau na ngai lelo bandeko na koyamba ka appel soki esi na yamba invité so na yamba invité te na koyamba te pe photo e ba sujet te to kana ibungu na yambaki bongo quartier féticheur congolais quartier féticheur congolais o ataka kindoki obino benga bokoko biso benga ngo bokoko bino bwaka kindoki eza nango kindoki te eza bokoko ya mboka na biso na yambaki nga na ke champion parce que ti lelo azana ceinture to to na peli solango te ba eza ndenge nini champion le diable bonjour champion le diable oui bonjour champion local ah Nzambe mais champion le diable c'est un problème kala bobo qui se sur la plateau biso nazali vraiment nazali vu que ça la invitation te lelo na tango invitation na bino hier arc-en-ciel je suis obligé vraiment à se présenter quoi donc mais qui m'a été mais l'invitation et bino bandé quoi président patron oui dete ba FIFA il faut bon ça da poche $50 à 6 réserves le président patron oui et puis na poste à bino tena c'est une vérité hein oui ba numéro nyo c'est kana plateau oyo mo ba sala asa kana yango melelo sala ngote pona akimaka mwata kito sola maka mususu mama sentir ah président oui président ya club oui Océan du Congo président fondateur et Océan du Congo oui na éviter président bete biso li solo mukele to za vite pour tala ba kombe faut tout ba komba ba sepela mais faut ba yokana li solo et pas na yo bete biso li solo muke ya ebembe ya dete na yo o ya kuti ko oui entraîneur oui vraiment merci beaucoup merci vraiment ouais naza vraiment na mawa na souci makasi na uti ko perdre entraîneur à club nanga catch club Océan du Congo au boyebi toujours na Petit Prince donc Petit Prince a uti ko tika biso samedi à lobby a kokisa 14 jours na mabele de tout à ko kundae na remercier tous les catcheurs na ba club différents au tozalaki na bango ensemble na matanga vina remercier ba catcheurs ba tchaki vraiment ba enveloppe pour va contribuer au kunda entraîneur Prince vraiment partout vous êtes na pesi no vraiment bambote belé bana changu bana mwamba bana lukunga bana funa donc partout na ba district boza vraiment
botika vraiment tâche moko makasi o ezali ke to lela ki Petit Prince bo pesa ki bolingo na motema na corps et âme tina cimetière tina mort vraiment c'était bien vraiment na sepela ki ke catch congolais pe bolingo ezali donc à partir wana na ko comprendre so nga na daye eza danger wana entraîneur ezaki bongo ce qui président fondateur pe champion kin est donc il paraît il paraît ne bimbango il paraît Bomboli a Shakira la reine pota munena likolo quoi donc n'était ce qui bino de bosela moto ezaka parce que bino bakati ba somo vraiment oyebi ke o ko faki wana 5 catcheurs azaki pena milimo na ye azaki pena ba mystique na ye belé donc moi accident ka salamaki moi accident salamaki Shakira nganga munene mtakolia ya zate donc mtaolia ya zate ata moko azate poye moko aibi place aza donc na remercier vraiment tous les catcheurs et à Ville à Kinshasa tous les catcheurs au bazana ba mikili le président fondateur président Ngoma Freddy Ngoma le coutumier vraiment merci belé na ba contribution il y a $1000 to somba ki cercueil vraiment et ça là qui bien na remercier isusu viena ngalo Kambasi Bolite champion de Kinshasa na enveloppe belé ya bambongo et belé pesaki donc vraiment belé bo pesaki bambongo mais bo silikate soto tangi wana biso tout za ba catcher vraiment bambote belé mais ba bisaki yango malgré bambongo yaki parti par là mais c'est yango ndie soki pe libaya soki pe nini tubukine obitsa on semanda ko nini bon en fait cercueil union c'est za kalibaya cercueil vraiment ezaka libaya cercueil tout ezaka libaya et puis faut yeba que cercueil ezokene na sama belé yango mona ka ba musulman même si azana ba milliards bakundaki na cercueil te champion kalima OK bakundaki peut-être na dra moko peut-être ba 5000 francs congolais ba lingi mutu peut-être ne toko bakundie c'est pas que vous prenez nous raboto lingi ka to kunde melaka na oui eza cercueil te oyo ko sala ke mona maya lamuka azala suna biso abando mataliko so mo metikala ki bosa na ngonini non ebele to sala ki ebele benvité bazala ki ebele to zana ba catcher ba utaki ba Congo central to zana ko sala ba location ba chaise to bande ko somba ba carburant to louer ba car na morgue pour kende en tout cas nga mo place na mona ko ba car to na cortège au sakana vraiment zaki danger tina cimetière yo bi fondateur océan wana ko faki bena soldat na nga donc moko ya ba généraux na ngai donc ata bazolo ba gauche droite nord sud nazana te mais l'essentiel partout vraiment ba bon témoignage exact que non l'enterrement était bien passé donc voilà. Oui, voilà, vraiment l'enterrement était bien passé, que son âme repose en paix, petit Prince d'Angola, vraiment, Prince Nani? Prince Waya. Prince Waya, Prince Waya Bolimbi savant. En tout cas, c'est ça qui se passe. Tanga ipe na kenda kibembango ta kaka ngainde loboko nzambe toujours quatre kona bakacher so moni kuna bakombezo le ka bloko ele ka kuna bazo saka photocopie na ngai ezango mabeti zo saka ke non catch congolais et la mukisa biso bien toujours ngana ni rabongo bokoma partout. En tout cas, quand Yesu alobaki aller dans le monde, fait toutes les nations mes disciples. Ngapena dino bo sala ba chaîne nyonso be misa ba catch congolais matalikolo na éviter bolimbisi na botuna kaka quelques questions après na ticket bino téléphone bino botuna mettre les diables ba question nazo mo numéro ne soki na 656 c'est que na ebi ki ozana biso elongo kombo binite moyena tanga kombo na yo ezate question na mingi za boye mettre champion les diables champion oui champion les diables dinga za champion champion les diables pona azana ceinture lelo question na ngai liboso zali ceinture ya fédération nga na yebi que oza premier catcheur féticheur oza ceinture ya fétiche ya Congo balu bana ba boya balu ba nga na yebi que yondo oza ceinture ya liboso ceinture ngo tilelo ozongisa ngo te ba championnat bunda mabani mais odine bana te obumo nda kutonde tozi na mwana ko lupisa. Merci beaucoup champion local maboko ya Nzambe autrement dit Francis Eyamba ouais localé ndenge zali vraiment ceinture wana oui ça ceinture ezaki mérité. Je suis le premier catcheur en style congolais au hasard ceinture. Donc je suis le premier catcheur dans lobby au hasard pendant ceinture et style congolais. Et donc ça le diable champion de Kinshasa Est. Donc yeyo
tango ba championnat Salamaki donc étant que champion est na champion ouest ba bundisa ki biso to cha ba sentir en GT, c'est-à-dire que to kenaki une éliminatoire directement to bundaki éliminatoire, donc ezala ki vraiment ba changai na bundana na kondate batala ki les gagnants nani akozwa ko apporter titre nani akozwa te, donc voilà, c'était ça. Voilà, comme vu que to bunda championnat on a te to cha ba sentir en genga na ye, c'est pourquoi to tikala nango. Si quoi dans ce bâti n'habiter ne ba tika ba senti on est tika la bine comme nous fondation on a parlé to pour la besoin sango ils ont dépend la fédération to bon à la minute selon ligue de catch de Kinshasa to zana kin est zate kin ouest zate tandis que Satan le diable est champion kin est de ba kabelo senti on Anaconda avec champion kin ouest. Cela veut dire que na gouvernement oh est zate ouest zate ba kabelo ba senti to za siko na bantante so ba kabelo ba senti loba to za na 4 ententes ah to za na Funa Mwamba Lukunga Changu. Donc voilà, à la minute to za na bantante to za encore na est na ouest donc ndenge zali ko ngana lebite bana kini question na otuna aussi pas na tinyo 3-4 fois na kike champion zo salanga ngo boye soki ba kabeli ba senti to ndeni mais question na ngani baleza boye il paraît ngana de question na bino otuna bino il paraît lokambasi bolide na akende ko bunda komba moko oyo club na e organisaki na kati ya komba wana éléphant de mbujima ya zalaki wana asomaki lokambasi bolide lisi bolide na kanda wana andimaki bata komba moko ye na éléphant mais kotana ba image mso to koleksa 2 semaines oyo tango éléphant bundaki na Edingwe champion du Congo na biso mwana ekini awa malgré du Congo mais afandi na kin mabele na ekini tawa ko mwana ba sangela ke osakanati ba bundaki ba sangela ke so batuni mabile diable. Est-ce que komba oyo lokamba lokwa champion na biso ya Kinshasa awa alingi abunda na éléphant so komba wane les diables à cause de la quoi si bolita beta ba coup de tête et qui miso bambango ozala contre to ozala simanaï bah comme réponse certains les diables à cause de la sima ya mutu moko te to bango nyonso tangi que ça soit sibolite que ça soit éléphant baza adversaire nangai baza adversaire nanga que ça soit nani ozotanga wana bango tout baza adversaire donc na catch pire nga za la kate dossier ba tche komana lokamba opundi que ça soit ba paquet na yo ko banga paquet te mobali akima na musika te bakima mbula na mopepete fo kota omeka so simbite osengeka abandonner so makambo nyoso makambo na donc voilà sikoyo komba yango ya lokoye ko bunda mayo yo obabi obunete la défi okote la mututo ozana kaka otala ba osakana yo ko betebo ouais ndenge zali ngakuna na posa na beta mutu moko oyo ya kayara mbinga o asala kombo kolekanga onga pena multiplier sur nyeti mutu walo kwa nani n'importe qui natangi kombo te n'importe qui o ayebe kaza danger na kana posa bida na découvrir bide na kacher nanga oui mettre bide ndambala mettre bide ndambala mbote place ozali mettre bide nda wana kacher nanga oui ba sagrefum soki ba yetu kokombola kaka yenda onga yalala kokombola na yalala te kokombola dono mona te soki nani yango kocha o lelo o za Satan le diable la banga parce que Satan le diable aza premier oyo azo sentir style congolais na mona nengo zo la ba deuxième nanga bango bazwi sima mukongo nanga donc Satan le diable qui champion de Kinshasa Est yebisanga na le diable banani yango bazwi sima no bato mukongo na wana desi o babangi sote kasi tango zo déjà les 4 ko wana nyoso babangi sanga oui les 4 ko babangi sanga zate pour sentir o yange kanga ki pena ba commune no tanga komo malema ba malema boyo ebike la banga kete champion changu oui malema champion changu na banga kete vu que Satan le diable a qui champion changu te de Kinshasa Est donc na bande ko kanga de victoire timenkao ti commune na maluku donc voilà
Nous avons géré presque 12 sur 24 communes dans la ville de Kinshasa. Nous avons géré 12 communes. Donc, les belé, les amis KTT quoi. Les amis KTT, même Yemoko, Autriche, Liboma, Ebi. Autriche, Liboma, Ebi, Wana Benaba, Katier, Nanga quoi. Espoir, Océan. Donc, Maguelo, na Ebi était parce que dans le championnat, atikala ki yabantante kuta atikali bongo ya ville de Kinshasa. Oyebaka ete to na ba championnat ndo yebi ete. Non na ba championnat vu que en mataki vraiment likolo danger te nde yango na mona ete mais aza bon maître. Ah, mais toujours tala siko bato bazana ba titre oh le logo pour ça tala diable am ta titre parce que so batali on ne change pas l'histoire. Na ofunde sa bougie rouge. Tango bazo tala répertoire bazo mona ça tala diable donc na ba champion à l'écart déjà. Un champion de la ville. Bon, vraiment, c'est normal. C'est normal. Parce que ça te le dit à Blaza déjà, Mouto déjà Salama, a comme déjà Moko na Katiabat. Appela na Mumbunda. Appela ça Mumbunda. Ah, appela ça Mumbunda. Ça te le diable appela ça Mumbunda. Donc, catch club Océan du Congo. Club Oyo et Bundaka, club sans complexe, même si ba danger bazabi so toke to sali auto yebi to super population pe landi. Ngana yebi ki aussi ça ba to rebelle pour ça voyer mission nous voulons savoir parce que au popular nene ça dende au kimisa 5 étoiles tata mobimba donc invité abanda ko ya mais bando ziki ça donc vraiment 5 étoiles oui 5 étoiles azam moko ya ba oyo parmi parce que club nanga chez a club nanga ezana mwamba ezana mwamba Mouton zolingana bandana no ko beta vana s'en charger ba petit mususu wana onga sacré onga malema onga inani yalala onga nani ba champion en tant wana avant na bando frapper bango nazo bandande na chaise penda ya club nanga na mwamba champion mwamba ba féticheur aussi le congolais eza asaka général asaka 5 étoiles donc nazo bandana na ye les restes après yebisay donc yebisay ndenge déjà 5 étoiles 5 étoiles, Keba au Satan le diable. Satan le diable, appelez ça mon bonda. Keba Kalamingte, 5 étoiles. Bazo de confiné, nazo ko s'en charger na yo. Bazo ko s'en charger na yo 5 étoiles kalaté. Patissa Benodo ayebi, donc bakalate nazo ko s'en charger na yo. Na boité ko baké aux charger mais to ki mbang parce que ngonga pse comme vraiment ils ont qui mbangu mingi. Na yebi ke numéro rezo benga 112. Zala calme na ina pesa bino tabo tuna ba question na bino question na ngai ya kotuna ya suka eska ya maître Isaac maître il paraît na information parce que tout ça information trop clé na fédération kuna oza ba rande bébé na bete belé yango na championnat za mbutu na éviter ozo banga nani kuna tuna nyoto mulungi parce que ils na 4 personnes na tante na kata ya fédération na oh bango ba tabone ba gagner banani wala na tuni wote batu wana bayoka na katena les diables na bité pona nini bon en fait réponse na ko pesa yo nazana rando mon côté donc toute la ville dans le Congo ou bien dans le monde entier nazana rando na mutu monte quartier tout ça bité taizone mbutu oui mon DT place aux alliés le gouverneur de la ville DT Tyson Mouya, Bambo de Place Oza, entraîneur Dava, entraîneur Prince Masota, donc Bambo de Place Oza, vient en Panther, donc Bambo, donc vient en Douglas Liebo, entraîneur national, sans oublier Capley, vraiment belé, donc TV Zango Ngande Balobakaka, petit nanga Pedrick Miranda, donc ndenge zala kama kambon na le bali susuni na éviter d'être pas fala c'est la personne nous combat ya les diables moko bon comprendre na combat na voilà oh abete ma Brazzaville na limité kuna bon comprendre bon mona ka différence ya combat auto le kanenge bundamaki na au mona ke on ezaki mo ringi ya bien oh pe chance na ki féticheur mbele mo pe so ki ba technicien mo tala na l'équipe na succès faut le bela ba na succès pe à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To le kaji.
maboko ya nzambe makambo ngo ebembi te titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka naseki kaka nini naseki nini naseki ke baringi ya différent sikoyo ata yo moko vraiment ringi ya vraiment opunda bien de Congo yo ringi ya boye vraiment baopunda bien singe sara yango ministre jeunesse aza wapi yo ministre sport azaka sutela mboko yo ape ko soki bon nalobaka vérité baboxer pe kuna batindi bokama boye bon etalinga ete mi makambo il faut botela pe mo bokela baninga mawa babi bamba boka libaya to jumsumso ko ya bato boki etoboki adindi babwaka siko mutu na singa bisinge saka bon etalinga na loba te mais na saka ministre ke kota makambo yo sabiso bien makasi osomba crédit osomba kite ba question ya bino et ya no ya les diables ba question ya bino et ya no ya les diables donc ndenga zawana za pona bino natanga nanu quelques messages to na bokana mabangi bongo bubenga na bandi na yambina nyo na ngana tanga ba message na yambina nyo pona mu bandu benga mingi numéro esuka na 112 Allô bonjour papa na mama nga ubengi wapi na bini depuis ngale mana ngaka na tuna na champion eza papa na kaza mama te limbisa unga tuna ni loba yoka eza papa na ngala tuna champion soki aza champion comme nini pe Afrika koboya batacha bibola bola no kwa sakefu aza champion lukunga yenge aza na champion ya lukunga mobimba donc c'est pas que bola yeto c'est ata komba ina sakefu kindoki. Oui, merci vraiment mingi ndeko na ngai champion ayoki o malamu. Ozaka champion ya commune s'il vous plaît. Bon. Naza champion Lukunga te, bana Lukunga. Bambo de place boza district Lukunga bambo te belé. Ndeko naza champion Lukunga te. Nazali moko ya ba champion baza na kaka ville à Kinshasa. Donc si on compte les champions, on peut pas compter nga. Donc Satan le diable, mettre ça paquet muta bangi sakabango tout sauf mutute. Hein? Donc ce que mon muta lo ba c'est ka sirna o azoloba. Donc voilà quoi. Donc zala no poser mais la maya pio ko banga te. Ko kimambula na mpepete zela senga komba na champion na yo que non au bundana Satan le diable. Donc c'est là où on comprend qui suis-je. Hein? Mais on comprend qui suis, toi maintenant appelle OSA bien makasi. Allô? Oui, ndeko na biso akei. Le diable aza champion oyo baseri Kinshasa bakabola qu'on a deux parties, yazaki na partie moko. Ti lelo azonga sentirité bon, na ebité wana makambo ba katier, il faut retourner à la président fédération a biso biso ki za pona nini. Allô? Allô? Mbote ya parango benga komona s'il vous plaît. Ah bana kaluka lo sako na bino ba konzi. Question to contribution on émission les années. Contribution na eza courage kaka na tata diable pour nana ezi na monde artistique na ezi etaki nganga na monde ya kati akoti yango na nsima mais asali kombo koleka bato babanda liboso na ye. C'est encouragé na félicité na boyi ko se présenter tant azoka vwana nga ye moka ko ba ko solola na ye. Donc Olobi kombo la bandela kombo pa yoka bien. Kombo nani? Nalobi boya na boyi ko se présenter. Ok. Donc ndenga zoka vwana nga ye moko azoba. Merci beaucoup Nazolo Kayo. Nayoki très bien vraiment bambo te place oza. Oui, na évité na le balini. Papa zo aboyi na ko se présenter mais abina kaluka. Na kaluka
ngapelo kwa mato ba katia na comprendre dada ezana anime na le baté était là tu amana appel yo et bongo au 500 trois questions ba moko. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour ya nango benga comment s'il vous plaît? Na bini na Kaluka. Bana Kaluka le pembeni ya TV na mpana yo kwa malamu. Bana Kaluka lo sako na bino contribution s'il vous plaît. Ostar na bino Kaluka. Na biboya. Katia na biso tozana na pese bonjour. Ah, ouais, bonjour. Ah. Na bi papa nazoka obuna na champion dingwe. Oui, la banga mutu te na beta ka mutu tout sauf mutu te donc nzoto ezana na makila na mai donc on est en forme quoi. Donc ceux qui bambongo eza tia paquet en jeu aux ala dessus te. Tala kaka mwana Kaluka bana Kaluka tout si mananga wana mabele mame. Makaluka mabele. Ah, mais yeba ke eza mabela Angelou, o mabela poza Angelou. Te Angelo ayesima na ngai, pena mwana Kaluka bena malonga, Angelo ayesima na ngai, oui, na ndimi Angelo place aza mais yeba ki akutanga neta. De quartier ni. Ah, quartier D, Lonzo quartier D donc oyebi kaka, o bena mwana Kaluka bena malonga. Mwana muke mukolo ayebi déjà qui est Satan le diable. Ouais, Mustafa. Ah, Moussaka. Ok. Aïe. Nalobanini. Vraiment, hein? Bappelle les Kébélés, les diables dans la moto. Allô? Mon frère Kati. Oui, vraiment, ndeko biso aki. Toza pour la bituna ya bino et ya les diables. Allô? Mbote. Bonjour, Panango Benga, comment est-ce s'il vous plaît? Comment on Johnny Papa na Désiré? Johnny Papa na Désiré, Benga commune s'il vous plaît. La Benga na commune à Bandan. Bana Bandol, le sako na bino. Oui, Johnny a Benga le diable Mbote, mais aïe, crédio, likamba ram. Trop benga bakatia basangana ba boza biso mabe. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, papa nango benga comment s'il vous plaît? Comment ngai? Aïe, naloba nini nata kombana nata moko se pelisa biso po bongisa ba réseau bien. Batu ya nini ya raison ko mona ngonini et puis anga pe mbongo te na otanga ete. Raison ko mona ngonini na otanga ete. Il faut na longola code ya réseau na kwa bobe ngaka bongo. Allô? Mbote ya pala ngobe ngaka comment s'il vous plaît? Longo pembeni ya TV mukie, pusala mo musika TV no. Omoni sako bengi ngai oki retour e osalama longo pembeni ya TV po toyoka na malamu ngana bino sinote e sala biso passe mingi koto. Obe odimne volume ya TV na yo mwandambu pona oyoka nga malamu nga pena yoka yo malamu. Allô? Bonjour papa nango benga comment nani? Abengi na kango kolone na sengi ga komba Shakira. De osengina wa komba Shakira lobi na le diable l'autre côté. Malgré va beta kapeliko. Yebisa na kango tozana ba maître pe ba belé ya ba soda. En tout cas to saluer ga mbote. Aba beta shaka. Alo kuta kokate. Aba beta super anguluma. Ya okoka basoda te ata mokete. Na beta basoda bele bambeli na tolo banani na beta. Donc na éviter ba faire mbote ba bi on va basoda te. Merci. Allô? Allô mbote pa na ngobenga comment s'il vous plaît? Ngai papa ngam benga na Kaluka na zongi lisusu. Na lelio fort bana Kaluka lo sako na bino. Bon mec na bibo ya biso bebo na kata quartier na Beniki Munda.
pour Binevo ni matebe na muke. na bakater donc aza pena mobali ya solo Ouais. tonapesi olongo na biso bana kaluka to asima na yo donc Bana kaluka ba sima na yo vraiment maître ba sima na yo na ebité dete pa bifana tela biso mo komba moko ya tomato espoir ya bandal oyo ba betaki mutu ba to mona komba moko ya ba koyas to mona nini ebunda maka vraiment kitoko makasi oyo balati ba bilamba noir mi balé wana ezaka bien makasi ma tota nini ba betaki batu avu dete papi fala. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi lyongi mokonzi na ngai titi lyongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka.
Kala yaka ateko maulu. Anate maulu. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Ça c'est les disciplines d'Afrique. Les disciplines d'Afrique basa danger. Ce que soki balobi au moins moi ringo bino ko remarquer. Na ndenge ça nous comprendre bien. Moi différence ba ring moi ring yango ils ont moi bien au moins peut combe bundami ba tombe buto boki. Bon ba katia so ba kene tas ni ba bundate. Bino ba katia on laisse salité katia ba boulane la salité. Ah, pesa akande. Ministère ya sport ekufa te ezali. Oh. Bakombe zo bunda makitoko. Bakatia ya bien bazali. Makamweza makitoko. Mais ba ring ezate. Ata be équipement ne ba emo ezaka no ba sombe ba jouer ba équipement ba sombe ba boxer ba équipement. Catch. Ba club ba bosa nini? Oh na ezaka nini? Bokende ko soki s'enfiler. Boboke ko s'enfiler, ba s'enfila ba lemba. Ngabu club na ko enfila ngo lisute po do moko te yaka na ba enfilation wana. Ata binu moko. Nini? Isikoyo president ya fédération msani ni zakani. Nende so kutakuta na ministre. Eza kuta na pela ba ministre. Po ba club nyoso s'enfila ba kombo ba club nyoso eza na kai. Sikoyo bénéfice ya ba club amweza ka nini? Ba organisation kuta ba komba e mona na kati foka ka certains les qui ndata ba komba na ye moko na ba kwemo ko ba passe pela. Soka te ba o se pela te. Sikoyo bo nga bolimbisa na lobana boyi mwandaza ndika bambanga kona kufanele mama fwidi boko bino bose kangai bandeko. Nazo loba. Na baina kolobela makamakachi ngoleti na suka. Kande matiti na suka. Deje bafifala. Mobala mwindu makamboto otika ngote. Boko na Titi Liongi. Aka seto weto kolobela ngo. To aka lokola Yesu to pesi bango su chance ba kene ba chaîne na bango ba bebiso ba catch. Catch mata. Oh bilo bela bondo kibiso bela bokoko. Si vous avez un bien propre, vous avez appelé le diable au ya kitoko. Si vous avez un bien, moi bâche bien, moi ni bien, vous avez appelé, bah bloc à soler au salama. Et moi vous appelez président. Et moi on met appelé moi bon la télé ah non yo qui libo ko na passe ya pamba. Non yo ça ni ya pamba. Tika na sana raki tika esti la romba moko. Yango na ko. Oh batela njoto. Abatela nzoto nende poani aza papa bazaka ba parents nde bazana bana bakoli donc kala soki abukani koko donc sekutu sylvestre ya pamba ya bakatie boso mbela club na te bongo siko soka bukani l'hôpital nani oyo occupé et pesanga passe na ouverture ya 4 club Kasavubu na mona ma mokonzi ngeliko yo yangwana na mwana makombe bunda babeta so de chassis katiaka kima ngobo ezwa libitra koya makila na munoko guru ba menya libitra bakia tikena balabala bazi mutu musu continue komba
combien sini bango ke somba libitre ba miliki manda ba katere kimba ka sombi maka to liliki moko de miliki beleke liliki moko de la tesi amela ka balabala oh est aussi simba muta bima kilana mutema il faut que no hôpital butala nani omeme l'hôpital ministre transport comment les nani comment nani Amos Mba te Amos Mba longwa oya koti mikolo Serge nani honorable Serge Kakonde ngayo na ngazo ko isika yakana biona koya na ibi bakatia nyonso na Kongo nyonso nando tangiro na ba jibwiki na bambujimai na tangiro mbamulele na ibi bakatia nyonso kandele kinga minya ona ko bolo ba vérité to ya mara appel oyo ibongo to katozana le diable awa ba question na bino réponse ya ye na ba appel ibongo to compter malamu na éviter Allô? Allô, bonjour. Nana Kanda, bonjour. Kanda ni? Bazo tu peux bakatia te na Congo. Papa na tengi depuis Ngalema. Ngalema. Kombo na siku. Tata wana komisi azobo ya chapeau lukunga na sacrifumu. Yebi a préparé pour mana sacré. Toka na ki technicien. Teka na mec béton ya lukunga pe kaka a préparé bakati ninga zawana. Béton sina beta etikali sacrifumu sina beta béton etikali sikona beta sacrifumu donc béton sina beta déjà DT béton place aux arbres vraiment peu à son âme sina beta déjà mettre béton sina beta etikali sacrifumu na taik donc sacrifumu so na beti sous taik na kangi pena lokunga mobimba pour sina beta ba moyo wanya côté là. Allô? Ah, au côté na yo to kati na yo. Okomo banga bo taka sata le diable simba koto yo zana moto. Ngai le diable na luko na kuzu, na kuzu. Ngai. Allô? Allô? Mbote apana ngobenga comment s'il vous plaît? Ngam na benga na kaluka. Namoni mutuga benga isu na kaluka aludi Mustafa azamwa na kaluka te. Izal mukuta. Wala tu bali makete ba oska ya boje. Izama pe na benga na kaluka Mustafa mwana kaluka. Ah, wali Mustafa mwana kaluka. E bongo sikoyo bana ya nini? Sima nini ya nini? Côté ya Mustafa mwana kaluka menga na ebe côté nini ya kalamu na ebite bon to ya mbana appelle boto ki ne ko chiter na mission na biso. Allô? Allô papa na zangi isusu so ki na ka sata abeta beton ko beton a pétition ya ka pétition mais ça que sur le qui qualifie ngumba a voter ça na ya bolongola so ni wana yo kita ka beton. Merci beaucoup. Okozala de cité Tcheba Paka Bambongo Oluka Sata le diable contre champion Lukunga okozala de cité mais kokote la été pour avant dans Lukunga. Donc Luka qui est gagnant Azara Moko. Donc Tcheba Paka na yo Angers. Alors Luka combat Sata le diable contre champion Lukunga disons okozala jamais décis. Donc oui na komi na suka ya émission nangai champion le diable. Et c'est notre programme il y a club na yo. Oui, merci beaucoup champion local. Vraiment club nanga toujours évolué très bien, toujours évolué vraiment très bien. Malheureusement tout ko bungisa l'entraîneur titulaire na kombo ya Petit Prince. Donc tout bungisa presque 14 jours yango. Alors à la minute club ezoko évolué très bien. To ranger bena mambo ibele ba voyage toaki nango raté, to zelasiko ba déconfiné. Comme ça club vraiment est en bonne santé, tout est bien malgré tout ça na trou moko ya mutu moko ayeba ki catch mazate. Mais rien n'empêche. Donc na meiko pesa bambote na bandina na ba catcher tout ya club nanga catch club Océan du Congo, club o bundaka, club o yebani, club o sans complexe. Donc catch club Océan du Congo du fondateur Satan le diable.
Donc club le plus populaire, oui, naza na sonité pour le bageza plus populaire. Ils ont vraiment club le plus populaire, vraiment c'est sûr. Donc na bani na kopesa na madame na palais mbote. Ramazan Feza, maman Ramazan Feza, wana mama penda ya océan quoi. Bambote place aza. À la deuxième place, na zui Autriche liboma Nzamba Maboma bambote place oza. Maître Chobonganga bambote, maître Bidenda Mbala Bidenda bambote Belé, Zombi de Kisangani place oza bambote, Dete Mouyaka, entraîneur chinois. Opposant Puma vraiment tobosaniote bambote place oza bana yolo tu baebi na kapel opposant Puma baebi. Eric Mavungu émission découverte. Émission de découverte, oui, émission Eric Mavungu émission de découverte bambote place oza na arc-en-ciel. Donc commandant Georges bambote place oza. Pedric petit nanga Pedric na arc-en-ciel, Pedric bambote belé quoi. Sans oublier camarade nanga ebomwana Chimita Matondo. Donc la reine Shakira mto pesa rapé basi ya Congo lokumu. Donc soki yote basi ba oseka na kacha Congo te. Je te salue à distance. Lokumu ngaba ben mwamba donc saluer vraiment la reine Shakira à distance n'était ce qui nabi natika ya kosisa mki pas aza populaire taka kaluka ya ye kalamu ya ye donc c'est qui vraiment nani soki ba kelita bis loba pesa ba oui bana kaluka bambote belé bana kaluka bambote belé bino tubola na télé donc komanda quartier intina quartier 6 Petro Congo partout donc bambote belé Masina bana kalamu mabele na bana ngunza makale le destin place boza mangroko to bana Mariano boyebi ke Satan le diable muta sepelisa kabino tout na kimbangu yeyo muta sepelisa bango tout na kimbangu ezande Satan le diable na ebite aimons-nous vivants aimons-nous vivants oye kama makabona président de Dutesi mwana ya France ya Tongo et puis lisusu awa na kin kobosa na teke aimons-nous vivants isi même bongo na Nicole Kanda BCDC Equity Bank mbongo benga ke mama nalela to nini et bongo lisusu na biboyi na bwaki merveille Zaid liloba ya Nzambe toujours naloba nini nalobike maître na Luanda zaka moko eza nani Yannick Tamba maître Yannick Tamba na Luanda kuna usako ndenge moko na Matadi oya kangima solo eza Kasangidi mwana muke na bangenga mikolo yenda kangina Matadi bon wana etalinga etali binote nga na ebike za bongo lisusu na bwaki bubul mukunu kilanda muke moi chef coutumier village Lutendele motema ya nani na ebite na urobate ya Fredi Ngoma le coutumier ya ngwana ebongo vient na ngeki tola mwana Belgique tongo ndenge moko vieux Prosper Bakine en tout cas na koloba te Israël wa Congo nde na lobi et mon vivant ezana bato et belé na kat na ngobongo Dadi Makweta azana na mon vivant lisusu mama sociale na pesio mbote mingi na ebike ozana kini mama sociale ba bon séjour na kini ah mama sociale na ebike ozana kini ya ona ebike ba bon séjour na mama sociale côté oza tokomona na ebike tokomona opili pa kolukanga tokomona na mama sociale ndenge na lobika ndenge zali Gisèle Makambo sina kangi téléphone boli bisamana ko yambate Gisèle Makambo ya ngwana ebongo Deborah Yandolo bébé Lombe double brassard mwana Sudafrika tongo lisusu pe na loba lisusu na boza ko bwaka nani na bwaki bigo technique na mobimba na bwaki bigo technique na mobimba o kanisa boza ni Eric Mavungu na boza ni na boza ni Eric Mavungu te Deborah Mamikina pe na bwaki lisusu ya ngwana merveille Mangongo pe na bwaki lisusu libanga koloba merveille Mangongo boza ebele nezi Gloria Bwanga azalaki na biso elongo biotechnique mombala bwaki mokonzi nanga tite liongi mokonzi nanga ya tongo na bwaki libanga mokonzi tite liongi vraiment yayo yango yolo sako mokonzi lisusu kolobake na bwaki bongo dete nanga dete de tous les jours dete papi fala na boza ko mère comment nani mère gete mama gete motema ya dete papi fala
ya ngwana sote na uza carte rouge kuna parler moi tia tongo mwani ndeza e kata na kayo felebe e kata ka biza titi nanga na le bate mama igete fala ya ngwana lisusu na bwaki Miranda Joseph azaki na sima ya caméra pe Jonas Massa auto zakane tous les temps tous les jours et bon on a le banini na bwaki bongo wel joye yo zike pour na son abiso so za besoin nzembo kitoko wel jo est déjà mpanzi ki ça bien makasi ndeye na bwaki Diane Omoi mwana ya 9 ans na bangenge ya mikolo na lobi boye soki na bosani ko bwaka Benjamin Mosiboni c'est que na sali makasi pe na bwaki bongo ingénieur Didier Mosiboni na Teboé Berger Etienne Bokopolo s'il vous plaît Berger Etienne Bokopolo Pasteur Brown Bomalika Mama Lili Bwele soki na Teboé boyebike na lobi de la mine kamba motema ya ciao.